ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Matondo mingi bandeko balandi ABC One ebete bozalaka ebele pamba tenga iwabino Ange Kashila nazali bongo pona kopesa bino maye bolingaka na ngwa o bomesana kozwa na bomisano na misana beko beta mai matali penza mboka na mboka lolenge kokendele tolonga kopesa bino penza mai wana pamba te boza pe na mposa to boza baimboka Kongo ba bozwa mi libanda surtout bino pamba te boza kana makoki ya koyeba te soki to ebisi bino te na nzela ya ABC One na pesi susu matondo mingi na mama Chantal aya wazali bongo mozalisi ya chaîne na biso pe na papa oze to pesi penza matondo mingi na bomesano na mesana kobenga bayo ba mesana koloba mai matali penza mboka oboko mona za moto bozote moto ami balé déjà to yutu ko yamba yo deuxième photo yamba na ABC One Blaise Meya to pesio penza mbote boye malamu mbote mingi mama Ange pe na bandeko nyonso ndenge to sala kaka pona kopesa bino information pe to zana pona toujours kopesa oyo bino bozelaka na part na biso to kolemba pe te rapona kosala yango. Toti kolanda bongo papa Blaise Meya ye pe azali penza moko o anga opesa makanisi to mayele na ye na mai matali penza Congo ba problème etonda ekosila mokolo nini me to kobunda kaka ekosila na ngulu ankolo lelo to kolobela mai matali penza kelasi ya pamba bozwi mokumba ya pamba oyo leta alobaki ete mbula matari alobaki ete akozwa mokumba ya kofutela bana kelasi Minerval pamba to koloba pe mai matali FCC na bopanzani eske eza makambo ya solo to ya dokuta pe to kolobya pe mai matali pe ndembo ndenge nini ndembo la biso kokufa be kokufa eloko nye ko sala ndembo la biso kokufa pamba te bato misusu banganza ma wana basala ba 10 ans 15 ans eske bato maye lokola bango pe pona ko remplacer bango na bibonga ba yakate ezali kaka bango en tout cas to komeka kotia mwa mayele pamba te ko sangisa ba mayele na biso ndo esala ka ete to kende liboso to kobanda na mai matali penza ba kelasi ya bana mwana mboka Blaise Meya tata mokambi ya ikolo Antoine Chilombo Tshisekedi apesaki malako alakaki ete ba kelasi ekozala ya pamba mais lelo yo tata mokambi alobi na loko te mbula matari pe alobi na loko te pamba te bango nde bakozwa mokumba ya kofuta misolo na place ya ba boti mais lelo to komona ba katoliko babimi bakoloba ete leta aza mbula matari aza na makoki te ya kopesa misolo pona bana mwana mboka kala biso na lobaka eloko yo mbala moko te na lobaka ngo pamba te ezoka musanga peza kaka mate ya moko bande kote ya kala ke basango bazalaka pembeni ya babola bango nde basungaka babola bango nde basungaka bapara mais lelo kokamwa ese baluka basango bakoma nde kozwa misolo ya babola basango bakoma kozwa misolo ya bato na esprit nini na motema nini kotelema liboso ya kolobaka ete tata mokambi to leta azali na makoki ya kofuta misolo te na ibite okoki koloba nini wana mama Ange ezali question moko tuni eza vraiment capital makasi na likambo etali enseignement soki lelo mokonzi ya mboka aza kopesa makanisi na eto kokokisa maye oyo bato ebele babandaki kozela na bamikolo eleki mingi enge koma la page na ebite soki nani akoki kotelemela yango lelo koloba keno mboka ezala makoki ya kopesa gratuité ya enseignement te ezali vraiment makanisi moko ya bato oyo baza koraisonner na ndenge personnellement pona bango moko mais pona kotala likambo etali intérêt ya bato wana bazotala yango te mboka soki lelo mokonzi mboka to papa ya mokonzi ekolo alobi ke gratuité enseignement ezali babiloko oyo leta abandaki déjà ko travailler yango même na ba mikolo elebane oyo lekaki na ba mandat bato mususu balekaki atako bakokisaki maye oyo bango balobaki te parce que to monaki yango pendant ba élection ba prometaka pe balobaki no ba élection na ba élection enseignement kozala gratuité mais malheureusement oyo kokisamaki te soki lelo mokonzi mboka papa Félix Antoine Tshisekedi alobi ke enseignement kozala gratuit pona nini baimboka mususu bakoka kotelemela yango biso pe tobike tokolemba te tokotelemela bango soki bango batelemi likambo ya gratuité parce que makanisi eza da kopesa ma déjà na nini ko salama pona na likambo etali enseignement soki bandeko na biso baimboka to bandeko na biso ya église catholique balobi ke
gouvernement ezali na mboka te. Est-ce que bango bayebi oyo ezali kobongisama na kati ya gouvernement? Pe babandi déjà koteka bilato na bitelo. Bakoteka bakopesa déjà ba billet de vacances, kopesa ba ndambo ya misolo pona Minerval mwana mboka. Mama na likambo etali koteka ba uniforme to kopesa ba Minerval avant que bana ba banda classe ezali marambo tozolo ba yango. To na pesa bino comme exemple. Lelo soki papa za kanet na Selembao. To peut-être na Selembao na kati. O lelo ba fruiti ete. Parce que boye bisanga aza na mona atanga na école o peut-être za na kati église na kati ya mba catholique. Akoza mbongo akofuta mbongo wana wapi. Tozo koloba tant que l'état na nous a officialisé te makambo etali enseignement institution moko te to bandeko moko te bakoki kozwa ndingisa wana ya koyebisa na baimboka kino to ba responsable ya bana kino bakende kofuta mbongo na bayango base la tango l'état ko officialiser makambo etali likambo enseignement likambo etali ba uniforme ya mboka likambo etali frais scolaire ya bana lelo komi likambo enseignement komi passe tozo mona enseignement ba condition nini bana misu bazotanga na yango eza malamu te tokosenga likambo wana mingi nde tozo loba kino tokolemba te batika yango naza parmi bato bazo kobeta po likambo etali enseignement batika makambo wana batika yango tozela mbula matali ye moka koloba likambo etali pona enseignement pona bezala officiel pona batu nyonso likambo etali bitelo etali yo etali nga bandeko ba mama bo kende nanu ko futa mbongo na lombango te à part ba privé wana etali privé mais o eza ya l'état o eza conventionné catholique o esala mwa masolo na l'état bona matali ba kelasi ya bana bokende nanu na lombango te pamba te l'état se azwaki mokumba ya kofuta misolo na place ya baboti bokende mbango te pamba te ba sango bazana posa kotondisa misolo na ba poche na bango ba mama o bakoteka ngu bazana bana 10 akotangisa bana 10 wana te akotangisa be mibale wana kotangisa bakobengana bango 3 mois est-ce que akozua mateya na ba mikolo nyonso o bakatela mwana akozwa yango te pamba te akozala pe mayele ndenge mona bao bazana misolo te basi bafuta ba soldat na bango nde balobaka na lopoto afuti na ye Minerval nyonso moye babengana te mais ba o bazanga misolo o babenganaka mikolo nyonso est-ce que ye akozwa mayele akozwa makoki ya kosala pe examen alongi en tout cas ezo sala pasi tango l'état to tata mokambekolo azwi likanisi ya kosunga to ya koede ba mama il faut biso to tia miso likolo ya miso en tout cas ba ndeko na biso ya église catholique bo meka kolembisa place wana soki bozana posa misolo bosali ya bino privé mais makambo etali l'état botika l'état azwa mokumba ya bana pamba te tolelaka biso nyonso to ya chômage mata nango misala ezalaka te mama batekaka banguba mama batekaka bamapa mama batekaka lipa wana kozela fin du mois fo bafute mbongo o azwaka commande wana mais soki fin du mois okoki te mwana babengane chaque jour mais soki likanisi ya boye yebana biso batanga poto éviter likambu ya lauréat bimaraka ke pa ba ministre nesi ministre enseignement ye moko lauréat bimino e pa na ye moko musemena seke mwana ka musemena ndaza mayele koleka ba congolais nyonso na limite c'est parce que injustice eza le quoi to na posa injustice ici là na Congo en tout cas mwana nyonso fo bimisa ba capacité ne ba mayele bala nyonso to na posa bimisa pi ba savant na Congo batu ba sala biso pe mituka bon soki mwana ko sala biso mutuka ke na classe te to koyeba ndenge ni kasama azana makoki ya ko sala biso te hélicoptère kaka bala misemena ka bana ya Basile Longo ne bango bazana mayele koleka bana nyonso en tout cas to éviter loko wana bande ko na biso basango bote ya kabiso bolingo to mona bolingo epa na bino moko bochana une volonté bocha volonté mbula matari akende na likamo kumba oyo azwi tina suka ya kofuta misolo ya bana kelasi na place ya baboti tokomi kolongwa na chapitre na po na kokota na politique po na kolobela mai matali bati lokwebo to ebite babengani ye to alongwe to nini to ebate ndeko bati bon po na nga na koloba te ki azui na koloba na baninga o ba moni eloko eli bati basala ka politique ya libumuté ya intérêt te tango boko sala politique bozo kosa ba imboka ete tozo bundela bino politique tozo sala pona bino na mitu na bino bobi ke bosala ka ba imboka politique te bosala ka politique mabumu na bino na bala na bino en tout cas faut to sala ka ba politique pona ko sauver mboka na biso pona ko batela mboka pona ko batela ba imboka to sala ka pona ko kosa te politique lokuta nde papa Molière kosa ki ba imboka ete asa mota société civile lelo akosala base na réseaux sociaux ganga ke na longo FCC olongo ozalaka kuna parce qu'on a longo FCC bato basepeli na éviter mais
tolongo FCC c'est que yo kosaka en tout cas eloko abosali soni soki ngai yo papa molero kosa eloko aboete oza pe député eloko abokosala ngote pamba to kosa ba imboka pe na télévision za muta société civile mais lelo komi na FCC ndenge nini mwana mboka to beta lisolo ya bahati alongwe to babengani nga na comprendre eloko na te po FCC abangisaka kaka bazaka na ba G moko ya CCS ke eloko na azosala po azwa pe moi crédibilité pas chef de l'état to asala ndenge nini pamba te soki bahati azaki na volonté to posa ya kosala musala na baimboka alingaki asenga ne bandeli asengi soit ndeko Vital Kamerhe pe na okaki bazaki na mwa masolo to okaki déjà ke balingaki basangana basala mwa basala moi makasi côté ya chef de l'état mais ndeko alobaki ete aza kuna te makambo eza ya lokuta sikoyo lelo yo bazwi moi 14 députés bandeko nda baki na ngambo FCC lelo ako déclarer akei biloko wana eza théâtre to eza solo mwana mboka Ange nalobaka mingi po tango mpe totangi na bakelasi baeti biso balobi na politique ezali monde moko ya baintérêt nga na likambo etali ndeko mwana mboka bahati to bandeko nyonso tu ya FDC nazobenga ngo eza preuve ya maturité politique nalobi pourquoi nalobi preuve ya maturité politique na kati ya politique ceux qui oza kosentir ba droit na yo to ba intérêt na yo eza étouffé ozali censé ya kopesa point de vue na yo na kati ya lisanga oyo esangisi bino na likambo etali bandeko na biso ya na kati ya FCC eza vraiment regrettable nazo ko encourager bandeko na biso ya FDC baza censé ba déclarer forfait na kati ya coalition na bango soki ba intérêt na yo to moni coalition na bango ndenge salamaki oui il y a des intérêts o ezalaki proposé entre bango soki mwana mboka Bahati Lukwebo amoni ke ba intérêt na eza te na kati ya coalition aza censé akokite pe apesi point de vue na apesi position na ye alongo eza normal eza lokola pe bandeko mususu pe na kati ba parti mususu to na kati ba coalition mususu dès que ba moni que si ça ne va pas na kopesa bino comme exemple lelo même na kati ya Lamuka il y a déjà position te eza ba point de vue na bango na ko encourager ka bandeko ya FDC même si lelo ndeko na biso Bahati ba député mususu basali na bake bati balongo na kati ya FDC ba komi na disons na batikali soit na FCC kuna ça dérange pas eza ba preuve de maturité aussi mais eux ça de plus important eza que non na lobaki eloko moko awa to bake na bane ko lobango même avant Bahati ako se retrouver te na kati ya FCC parce que so totali même na kati ya fondement ya kati ya FCC Bahati azo ko faire partie na kati wana te disons dans sens que akoki kozani na kati ya FCC mais soki na kati ya collège wana ba o bazo ko diriger FCC yo zaka na kati to ko se retrouver kaka te yango tomoni yango lelo eza par exemple o bandeko mususu pe baza na kati ya coalition ya kati ya FCC sona bafungola pe misu na bango lokola ndeko Bahati afungoli misu soko moni ke ba intérêt na eza te na kati akwa bon okotikala kana na kati ba diriger ko ba konja ko pendant que parti ya FDC wana aza parti o lelo batu nyonso tout même na ba parti nyonso tout ba yebi ke bazo peser na kati ya coalition wana aza na droit ndenga senga ki ba pesa yo ba na ndenge ba yokana ki entre bango na kati ya coalition na bango soka moni ke simbite azana 1000 droit ya ko toke na porte pour na kolonga lo ba ki apesi point de vue na longwe ngana j'encourage mais encore monsieur Bahati na bande kono surtout FDC ba continuer vision na bango o bazana yango pona bolamu surtout lo tozo lo likambo etali bon bazaki na bolamu to bon bazaki na ba intérêt na bango mais c'est ça yango to lo pepere dakanga ki ba kiti nyonso bon bazui tende batoboki batomboki na sens que ceux qui bamona ki intérêt ba idée machiavélique ezaki na kati FCC so peut-être Bahati na ndenge ya personnalité na eto na personnalité juridique ya parti na bango bamoni ke eza pona ba intérêt ya peuple te ceux qui a longwe na ye eza point de vue na ya longwe eza parce que eza intérêt ya peuple te tozo mona ngo FCC mambezo sa malo na kati FCC eza pona intérêt ya peuple te ezo comme pona intérêt personnel ya bango moko papa ici déjà la moka ala lobela ki na peuple tozo beta sete na likambo peuple il faut ala moka tangu banzembo ebanda koyemba awa ndeko na biso na ko na pona ndeko na biso pepe kala yembango bofungoli peuple miso tina génération future lelo peuple miso eza kofungwama soki intérêt ezate peuple aza na droit koloba Bahati ndeko Bahati pe aza na bandeko na pe aza pe peuple comme moi na mboka no surtout ceux qui intérêt ezata longo eza normal moi je l'encourage eza preuve de maturité politique parce que intérêt na kati ezate
pe likambo na nga beta sete te ba ke bati na kati ya FCC azalaki d'abord point de vue na ye na ebite soki bande ko peser soka longo eza preuve maturité politique mama Ange na ko bakisa pona likambo tu ninga wana toti koloba preuve ya maturité politique to koki kobakisa na ngambo na nga mama Ange Kachilanga ngaka be b'intérêt ya population ya baimboka soki moto akosala politique ya libumu aza moto akosoutenir ye te baimboka botalaka intérêt na bino eza wapi pamba te bapoliticien bakosaka biso lokwa papa Molaire akosa ye biso aza moto ya société civile lelo ye moko babenga yango nini abimisi ye moko na polele ye moko amilobeli ke akoganga mpe ayoki soni te bolobaki o papa Molaire oza FCC naza lisusu FCC te na longo FCC mendenge oyo ebisa ye baimboka ete yo oza moto ya société civile lelo komi na FCC esalaka biso mpe soni soki ezobeta biso te ezoboma biso te esalaka biso soni tokoti siko na likambo etali mpenza ndembo bato bakobeta sete balobi ete Constant Omar na ibenge balongwa eske ezaka Constant Omar na ibenge nde esalaka ke football congolais ekweya to ezaka ka bureau mobimba eske bako changer bureau mobimba wana te ka Constant Omar na ibenge ye moko nga na makanisi na nga na kopesa il faut ko changer nanu ba bibonga nyonso oya ba comité balongwa bango nyonso pamba te soko changer mutu moko ya koyoka na bandeko ne batikali paso wana po ba kase muninga moya ko sala musala malamu ekozala te pe esprit ya kosenga mbongo ekosila te ya mwana kingani mutayibi na obeta bale te ozwe poasa mwana kingani musale kokende ndenge nini mwana mboka la lingi to meka kopanza mwa mukena ma matali penza ndembo bato ba koganga Constant Omar il faut akende na biso nyezo lobi tondimi Constant Omar akende pe sesili eza contrat démissionné kende na yo na ebite ko ikoloba nini mwana mboka Ange Kachila pe na bandeko nyonso lelo likambo etali bale na kati ya mboka na biso ezopesa vraiment pasi mingi ya komona ndenge lelo fédération na biso na ministère ya sport ya mboka na biso eza kotambola yango na kosenga pe mingi na kati ya mokonzi ya mboka papa Antoine Félix Tshilombo ameka kotala na likambo mingi vraiment ameka kobeta nanu sete na likambo etali ministère ya sport na fédération na biso lelo tozolo bango soto ke na bamboka mususu tozomona bancien joueur na bango pe bazo diriger ba fédération na bango bazo diriger ba ministère na bango pona nini te na kati ya mboka na biso lelo monsieur Constant Omar afandi na tête ya fédération il y a combien des années oyo afanda tomonaki mwana mboka Shabani Nonda yaki awa alobaki apesa pe makanisi na likambo etali fédération tomonaki babiloko nini basalaki na kati ya fédération babimisa babiloko mususu ezalaki même important te toujours mpona koécarte baoyo peut-être bazali babonne idée na kati mpona koluka évolution ya ministère ya sport yango nazobakisa lisu na likambo eta même pas ministère ya sport ata baministère mususu il faut mokonzi ya mboka ameka kobeta sete tolingi lisusu te bato oyo baza baide machiavélique na bango bafandela bainstitution ya mboka mpona baluka toujours baéchec esali pe mpona réputation ya mokonzi ya mboka mokonzi ya mboka il faut abeta sete na yango soki lelo tobeti machine na tête ya fédération mais c'est constant asali combien des années est-ce que yende kaka mutu ayebi fédération malamu yende kaka mutu ayebi kodirige nini badiscipline nyonso te etali na kati ya ministère ya sport te aiza dozoloba yango immédiatement mais c'est constant atikala na 2 ans te esengeli na yasa nini a démissionné tomoni yango na kati Égypte alongwe na kani awa ministre ya sport na bango a démissionné fédération na bango bato ba démissionné il faut ba démissionner o ezaki no pona biso to ko likambo etali sport yango wana pona ndeko na biso Koti Ibenge soki pe makambo ezosala te quand même il faut to féliciter mutu ta mutu pas ça maman il faut ko féliciter ye to monaki na bale na biso ndenge makambo na ko tambola to ndeko koma même na betape wana te mais tant mwana mboka pas ça musani malamu il faut ko féliciter ye mais soki quand ça ne va pas il faut to dans la culture wana ya ko démissionner parce que to pe ça pe ba imboka mususu chance pe ba sa nini ba ya na ba idée malamu pone pe évolution na kati ya mboka na biso ndeko Shabani Nonda pas na ba idée bandeko mususu pe baza kuna ba Claude Makelele bandeko ebele baza ba idée ba imboka pe bele ba beta pe bale baza même na libanda ya mboka baza pe même baza ba idée malamu ba pesa bango pe chance ba diriger pe makambo etali ndemo na kati ya mboka mais pona robeta sete tolobi ke non il atikala na 2 ans atikala na 3 ans mais c'est constant il faut kombo na sa nini a démissionné na kati ya tête ya fédération ya mboka oyo a démissionné ministre ya sport pe quand ça ne va pas il faut asala nini atika
atika parce que bien sûr au sala intérim boko so chaque jour ba peso eza ya yote bandi marango pe na sentiment te ceux qui ba peso charge au monique ozo kokate au monique ça ne va pas il faut kotika to pesa ba ba monique ba kozana dia malamu c'est ça les besoins obiso sont tout ozana yango ba kozana dia malamu pour ba pesa ba diriger mboka parce que peuple azo sengane ba to ba kozana ba dia malamu non bato ba koya pona ba sali ba ministère wana ba sali ba institution wana po lobe ko revenir pana nikaka et pas tata ekolo et ko revenir pas tata ekolo to remona ba ndeko ba ko bimana nzela boye tata ekolo be pona nini so to wana po bato bazana ba institution bazo ko diriger ngo malamu te constant mal to lobi yango dans l'immédiat atikala na 2 ans to 3 ans to 2 mois ta jour moko esengela nini a démissionner moto mosusu za esika wana Constant Omar en tout cas batonyo sonanga pepe na lobi o démissionner mwana mboka aussi osali pe mingi ni style raté donc comme na biso na suka to lobela ki matali bongo kelasi ya bana ndenge nini bana ba ko kende kelasi to pesa pe chance na bana bagenda koteka mai na ngongo baninga batanga wana eza na ba msu batambusa mai na se ya moi makasi azoluka na yelo oli akozwa misolo nini okenda ngo kelasi metango ba pesi ndingi sa ete bande ko nyonso bakende na kelasi ya pamba leta azu mokumba nango il faut to beta maboko to tika ko tokobomana entre biso na biso mais bato pe ba kolinga ba koboma biso ezande basango batera biso bolingo sali pasi pesoni to beti su masolo etali FCC ndeko bati azaki na posa ya profit ezaki pour la population te lelo moni profit esali bango ko benda na entre bango na bango ba ko welela bakiti ndende kwa panzani esala bi epesa bite toli na bino ba o bolinga misolo mingi bolinga be politique libumu bolinga pe politique ba imboka to beti lisolo a Constant Omar babibo kende nga pe na bakisi en tout cas tozaka na gardien kaka moko ezaka wana mususu azaka te to komi na biso na suka to pesi matondo mingi na Emeka Saka za sima caméra sala ete bilili ya boemuna na partout bozwami to pesi susu merci na concert na nga Yvette Karine aza pembeni wana azotala kaka ndenge nini ekoleka pe to pesi matondo mingi lisusu na mozalisi ya chaîne Maman Chantal aya wena papa Osé to tikala sima to mona ni lisusu